Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengo Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Famille réflexion. Yenge Nabino, donc Bambote Nabino. Alors, Ngaïnde Nabino Fumutsaku. Na awa na pesi bino bambote, j'espère vidéo oyo écoute bino na ba santé moka malamu partout bozali. Alors Fumutsaku danga bimaga elinko loba ke eloko ezali ya koloba. Donc na diminuer moi volume de télévision. Nazali leki ya Toina Congo. Toina Congo zali tanga yaka na message. Alors na koloba na bino boy. Na yeka rapone ko répondre na mituna mibale mbuta na ngai le prince a pesa kibiso ke moto muindo waza nani après abakisi ke soki zaka fier ko za africain. Bona ko bandana moto moindo biso batu ba indo to yebaka te obiso tozali moto moindo azali molakisi moto moindo azali esiantete bato liboso biso benga na kikongo bato liboso pia na biso nde toza bakolo mokili biso nde toza banzambe. Moto moindo aza guide, moto moindo yende mfa guide mokilo parce que tozolala bapongi ya mto miyebaka te. Moto moindo mundela zaka mutu te, moto azali mundela zaka semi mutu tababi mutu dongo bake biso nde toza bateti po muntu donc c'est teti donc le peuple bantu bato bazaka na mitu donc o baza ba guide bato baza bato liboso bato yambo biso wana nde bato mwindo. Donc yango so comprendre que mutu mwindo soki azali nani yango na réponse na ngai. Donc biso za ba guide biso ba teti parce que muntu mundela zaka mutu mundela zaka azaka semi mutu. Donc semi bantu ngeza ba nilotiki ampe baza ba semi bantu baza batu te baza ba semi biso nde toza bantu batu muindo donc toza batu foto vive na se ya moi ya mona mundela ko kaka moi te so mweza mangasi mundela krake azui cancer akufi. Alors parce que bazali batu bako vivre awate. Alors biso nde tozali batu mitu biso nde tozali foto guide mokilo biso nde bakolo mokili onyo so batikali bayina sima na biso baza bana na biso ba mutu mwinda za guide na ko kangango kaka ndengwana biso nde batel biso toza mitu na bat nyoso baza na sima na biso parce que so na bina fongola nyoso to kolala na kena deuxième question so guide za ka fier ko za l'africain nga za ka fier ko za l'africain te nga pe déjà le boso nde za ka africain te biso batu biso continent wana toza ba africain te. Donc alors on a évité bokende osaka ba recherche tozondi ma ba réponse ba dunyo surtout parce que konsokanda ikanda kwani ngango tulu mutulu mais tozondi ma okana ba sens mokanda do limbisa mwa ngongo na ba sens mokanda ngwana donc konsokanda ikanda kwani ya beta réponse na yo mais biso toza ba africain te. Combat africain ba mindele nto ba pesi yango
alors biso to saba africain ndenge bi ba tungo ba opesa la bino kombo biso continent biso comme nzaka kama biso saba kamiste donc continent na biso comme nzaka kama biso saba kamiste na kati ya kama okuta peuple Congo donc c'est ça peuple ya Yambo peuple Congo alors sikoyo nakine ko sepela ko za l'africain pourquoi na sepela ne loko n'est pas parce que ba diriger na biso africain bana bango ba kata ya bakwe kufanda penza ki New African sangani wana eto longola nano tubanda kubakula nano kombo wana bakulipe kombo wana on biso za bakama tuza bakamiste donc tuza ba africain ti alors yanga ye nazaka fierté ko za l'africain papa le prince j'espère aussi réponse na yo yangwana alors oya koluka aye balisusu bolanda biso na privé matondo alors limiene ozon saka eloko moko Kendal eza marque Kendal eza sapato te Kendal eza griffe na ko peso ka réponse Kendal eza te ko marque sapato moko ba benga basala ngo ba benga on Kendal te Kendal eza griffe o mona ndenge za ba Weston ndenge za ba Church ndenge za na Kendal eza griffe o mona ki fachi ala takiwana ezalaki neti sandal ya o ba benga Jimmy Weston bato balobela ki on parce que un président peuple nous a souffrir yo le kaka na télévision oya ko se zibir ya mona pesa ki ba scandale wana tulobela ki on te ki na sens ki yo to sepela ki na yeso ni to sepela ki parce que père wana eza cher un président ba peuple bazola lanzala o mutu esala ka benza bien ako yate ala tablo mo kandengo na tanke peuple ne azana nzala yo moni bato balobela ki yango balobela ko na sens négatif to ya fachi wana donc azo pesa biso ba exhibition moko tanke na simanda kuna ye bato mo bazola lanzala bato mo bazokufa yo ke la tablo mo ba cher no sense ndega to lobi mama levo lobaki na Luanda bona boya kopesa biso ba réponse soki batuni mituna problème za kata mususu mutu batuni mutuna azabita nsupe na tante o batu ba répondre na bangote o batu ba kokite mais bon j'espère ngana répondre ngana yebi papa le prince so sa biso plaisir boya ko répondre matondo mbuta na ngai ba mituna ya boya on toza nango posa donc bête ça batu mutu fongola batu bongo donc batu ba yeba makamasu ba yeba raté comprendre merci penza na inspiration na yo merci na mutuna na yo alors tozozela yo matondo mbuta na ngai matondo